Bandeko. Dossier ya Eunice ekoti na maboko na ngai. Dossier ya Eunice Obi officiel ekoti na maboko na ngai. Nyoso eza awa. Naza ko panza, naza ko loba ba vérité. Na ko lobela mwana mwasi ba vérité. Ti akolapa makambo ya bisala sala. Bandeko nanga tokota na makambo yo avec précision. Na pesi bino tu bambote nanu. Parce que na minute oyo nazo senga na bino bandeko nanga bolongola émotion. Avant koyoka makambo ya nani ya mwasi na biso Eunice oyo, bolongola ba émotion na makambo yo. Bolongola ba émotion bandeko bozala libre. Bomi longola na kacha boumbu ya ba sentiment. Boyoka makambo avec précision. Parce que batu ebele baza koyaka na bilobela. Naza kotala basi ebelo baza ko soutenir Eunice. Nathalie, mais nalobi, mais bon. Depuis quand makambo ya boye, mwana mwasi oya zuwape batu bakolobela ye, ba soutenir ye. Depuis quand? Tozonga sima bo banda kotala ndenge makambo za kotambola. Po bo comprendre makambo ya Eunice oyo. Eunice aza d'abord briseur ya ba foyer. Ayebi bien que Blaise, il est marié. Blaise aza marié. Eunice capture ba message azola kisa. Bola kisa ngana capture ba message wana. Place bazako la kisa nani Blaise azako benga ye bébé. Bola kisa na capture place bazako benga ye mon amour. Bola kisa na ba capture sikaza koloba Eunice tu es la seule que j'aime. Pasteur oya tikala jamais koloba biloko ya boye. Le pasteur était assoiffé tam sukosiri sa ba besoin na ye. Eunice capté bandeko bozonga sima bozela na kota na rewind makambo tozonga sika to solola polele bo comprendre ba buzoba ya ndeko na biso o baza sala na communauté. Likambo ya liboso il faut boyeba makambo yo. Blaise Manzambi n'est pas parfait. Aza pasteur aza na ba défaut na ye. Tango akuti Eunice pe aza na ba défaut na ba qualité na ye. Mais une chose toyebi Eunice ayebi malgré balobaka buzoba kindumba ya pasteur Blaise. Jusque là Lise Manzambi elle est toujours mwasi ya Blaise. Bazana bana soki 3 soki 4. C'est un papa, un père de foyer. Eunice ayebi bien que papa oyo aza marié. Soki lelo akomi koloba komema yo poto akobala yo. Est-ce que yo Eunice oyeba, est-ce que oyeba ki nani muto yebisa ki yo ke baza divorcé? Otuna ki Blaise soki aza divorcé ou bien aza divorcé te. Tango aza koloba kobala yo. Yo zo kende kondima ba avance ya libala ya muto aza déjà na foyer na ye. Titata à quoi? Eunice oyo aza mwasi aza profiteuse. Eunice aza profiteuse bokene musikate. Eunice aza muto azalaki na calcul pe. Amoni ndenge Blaise aza ko vivre. Aza na église na ye, aza na bandimi na ye, aza na mwasi, baza na ba émission ba Kazare ma TV. Eunice aza kotala pe intérêt na ye na kati ya makambo oyo. Andimi ko kende kolala na mobali ya batu. Déjà eloko moko ya mabe. Nazolo bela Lise Manzambi te na ba passé na ye. Naza ko considérer que na minute osikal bien que na sina menacer na sina attaquer Lise, na ebi que Lise aza na passé, les autres aza ko vivre présent na ye na kati ya foyer. Bien que azalaka munoko. Bien que yepe ase amimona ka soki ndenge nini. Aza na passé na ye, mais aza mwasi ya libala ya Blaise. Oyo Eunice aza koyeba très bien. Ayebi ke papa oyo aza mwasi ya libala. Ayebi ke aza mobali ya libala, mobali ya batu. Ayebi ke papa oyo aza na bana. Eunice tango baza koyebise bakobala ye. Aza mwana mukete poto bana koloba ke batrike ye. Eunice aza mwana mukete aza mama. Aza mwasi mukolo. Soki otali nzoto na eza nzoto akokauka aza deja mukolo.
aza kolukisa libala ye azomona ki aza kotula deja aza na mutu akolinga ye te sika Blaise tellement ki azalaka mutu abisiba aza mutu abibima ye soki amoni masoko eza koningana akolinga kota kuna nde makambo ya Blaise defo na ye yango wana mutu na mutu azalaka na ba defo na ye Chatumba defo ya basi bozwi nani oyo nani apôtre Élysée bango tu mutakala bozwi soki nani oyo papa oyo ya nani ya boxeur azaka na Congo mukuna bango tu balingaka magoda sika Enise tellement ki asi atulaki azalaka na bato akopesa ye kutu bakude ye te aye kokuta pasteur ya mulaso oyo aza pe na soif ya kota na kati ya makolo wana tangu pa ye pom papa oyo akende kosolola na Enise makambo ya bolingo makambo ya kolala eza na eloko Enise asalaki po etinda pasteur akende kotala ye basolola po mutu ayaka kaka te abandi oyo namoni mwasi na banda kuna kende kolala na ye mwasi pe apesaka ba indice ya koloba ya kolakisa ki aza intéressé tangu baza komeme na mutuka oyo tozomona ba video ezo circuler Enise na pasteur baza na kati ya mutuka ye tangu baza kosala video wana ye azoyeba te ki aza mwasi mobali ya bato aza kosala ba video wana na nini na sentiment po ayebi ke akoki kopiblie yango ekopesa ye pe nini lupemba na minute oyo pla ya Enise sir na le côté moko eza ya kosimba po nanu a jouer na batu a jouer sakani na batu a objectif na ye ezalaki soki babali yete aza na eloko oyo akoki kotelemela ne fiske azwa pe mupepe ayebana ba video na ba capture baza kosala soki azalaki mwasi ya respect alingaki te kolakisa ba video wana kochango ba capture bato ebele baza koloba manager na ye soki asali nini manager Enise azana manager ya ndenge nini est-ce que manager amanejaka pe nzoto ya star est-ce que manager ndako kende koloba kende kopanza makolo ou beza volonté ya Enise mutu aza ko calculer parce que Enise azana posa ya visibilité Enise azana posa ya mobali Blaise yango pe aza mobali kitoko malgré ba choko aza mobali kitoko Enise aza na posa ya positionnement kokende kolala na Blaise eza azalaki na posa abotola Lize Manzambi mobali objectif ene ezalaki wana parce que baza ko promettre libala yo baza ko promettre yo libala mobali aza nanu marié nanu asali divorce te kokota na divorce na niveau ya poto bokosala nanu séparation nde boke na divorce ezwaka ta ane moko mais yo baza ko promettre bakobala yo lelo mutu nanu a divorce te ba processus wana eza soki nanu a divorce te ekozwa nanu 1 an ou bien 2 ans po akende kokoma na finalité ya divorce mais yo déjà baza kokosa yo bakobala yo obosani bien que mibali nyonso ya ba congolais nakoloba 90% ya ba mibali congolais po alinga mwasi ayaka na kombo ya kobala parce que mibali na biso bakoka bayebi kolinga te soki ayebisi mwasi libala basi na biso ya congolais bakweya kambala moko na kombo ya libala sika Blaise soki amoni ke oza pe na faiblesse wana oza deja ya kotula mutu akolinga pe yo aza te a part ba filtre toza komona na télévision oza mwasi penda ya kitoko te mais sika oza ya kotula omoni Blaise mobali kitoko aza koya oyo toyebi na mwasi oyo aza na niveau ya Enise amoni mwa mobali kitoko aza koya Enise ndenge aza ya kotula na ba masoko ne wana akosala nini akofungola kaka akopanza garde yango Blaise sika Blaise era sakani na ye ale amoni kaza eza biloko ya bien te akompare yango na biloko ya mwasi na ye Lize na ndaku amoni ke non makambo libala eza wate akoti pe na kati akoti eza makambo moko doke babeta magodebele Blaise posa nango eza te amoni ke oyo aza na ndaku aleki Enise atangu Blaise komona ke makambo kende kosala libanda eza nango ba pasta mwasi na ye aza na ndaku soki balizo wana abude Enise yango bomoni Enise a se révolter parce que Blaise akosaki ye eza pona likambo mususu te sika tango ya aza ko se venger a se venger contre Blaise aza kobosa na ke Blaise aza mwasi aza mobali ya bato azalaki mobali ya bato aza pe divorcé te mutu oyo falaki ayoka soni eza ye
Imagine toi, mutu ake kolala yo, a promettre mariage, mais ake kolala yo. Pour na mariage ake kolala, c'est que moi si Enis aza moi si moko ya simple et facile. Oyebi bien kaza mobali ya batu. Oyebi bien kazalaka na ndaku na ye. Enis ayebi bien ke aza ya kotula, aza koluka mobali. Et puis tango ye kozwa mobali oyo, ba ko sala ne compétition, atali beauté ya Lise. Atali pe beauté na ye, y a pas match parce que ce total to tche bango mibale, vous allez voir que Lise aleki ye x5 x6 na kitoko, na taille, na makambo ebele. Bien que bango nyonso baza ba bois noir nzete moindo, mais nani Lise aleki ye na kitoko. Sika mwasi oyo azaye kolunga a récupérer place ya Lise. Tam ba makambo blaze ko ebisi akobala e ba message bozomona. Aucun message eza kolakisa bolingo envers mutuana na soki Enis. Il y a aucun message à bolingo. Sika Enis ba utiliser comme ba passe-temps place okende ko ba avida soif. Ba utiliser comme lokola avida soif. Mais yes kalinga ikozwa ngo ndire yenda akozwa ebonga. Nzokande Blaise aza ko utiliser lokola pardon avida soif moko boye. Sika bino basi yo bozalaka na bisala sala. Mutu lokola Enis, soki boza batu ya vrai, bokoki ko soutenir ye jamais. Aza ko sala ba émission ba azoke na matana ba panel ebele kolinga kolakisa ke kaka yenda azalaki na raison. Bande konanga tanke ozokende kolala na mobali ya batu. Okozala na raison ata moko te. Bien que ezala ke mobali akoya kokosa kosayo, tango aza kokosa yo, nini nde Enis alobaki o elingaki ko décourager kutu nani Blaise. Eloko te. Azalaki mwasi moko facile a kozwa. Blaise ya ye bandi ko sakana ko meme ko pesa ke ba tour na mutuka, mwasi asopi boule ka leso yango pe soki ya jaune, soki ya bleu alongoli, ake ko fungola makolo ko panza makolo Blaise a tout abiloko. Est-ce que Blaise muta força qui est soki ba kendeki na hotel, est-ce que Blaise muta força ko mema na hotel? Volonté na ye. Tango longola ki ka leçon. Est-ce que Blaise muta longola ki ou bien zalaki volonté na ye moko? Tango baza ko la ye, baza ko promettre libala. Moi si bozo mona zeko seka na mutuka. Maza ko bosa na ke mwana mobali nyoso, ezala pasteur ke eza posa mwana mobali ngaka kaka aza a vide soif na ye. Sika Enis ake ko kwea na poule ya pasteur déjà abeta ka pamba. Pasteur déjà batu nyos batu bele bayebi mutakala na ye. Bayebi mulai ya mutakala, mukusa mutakala na ye mune, bayebi yango déjà nyos. Sika Enis comme aza etula encore une fois po na ye. Blaise azalaki sauveur ya vie amoureuse na ye. Blaise azalaki carte ya suka, chance na ye ya suka. Pour na ko sauver ye azwa ako taper libala. Malheureusement Blaise aza mutu asakanaka mais ayebi porte andaku na ye akende ko sakana libanda mayebaka toujours place nini akende ko sukela na suka. Enis pris par son propre piège yakanisaki ke aza coach ako jouer game moko na faveur na ye. Nzokande Blaise tellement ki abeta kalibanda pamba aza na système ya G. Aza coach ayebi ndenge ba G tambolaka. Abeti Enis magoda ngo ndire elekelaki Enis tellement ki Enis pe atulaka azalaka na mutako beta magoda te. Ake kozwa magoda ya pasteur abeta pamba. Enis esengo ya magoda ekomisie zoba. Esengo magoda ekomisie zoba ekomisie bolole. Lelo komi koloba. Tango azoleka na ba plateau bomona za koloba. Azolinga ko se défendre. Mama osio lali na mobali ya batu. Azalaki divorcé te, osali yango na ko. Alors résultat o ekomeli yo oza mutu aliboso te. Blaise wana abeta kabatu na communauté. Abeta bakarini mokonzi. Blaise Manzambe abeta ba Grace Mbizi. Blaise Manzambe abeta ba Gloria Olangi. Mutu wana. Donc abeta kayoza mutu asikate. Abeta ba Karine Pandora wana. Encore soki abeti pe chute libre na ndenge ya mibali ako beta pe era Ramses. Mutu wana. Dosika ndeko nanga Enis okoyi na poule ya mabe ndimake
oza zoba oza bolole parce que olali na mobali ya batu oyebaki bien que aza mobali ya batu aza divorcé te aza na bague ne na loboko akendeki ne kosakana akendeki na salle de jeu kosakana yo panzi makolo olongoli kalesono ya jaune kalesono ya noir opesi magoda abeti sika kolela na yo te eza etumbu ya la vie eza mabaku ya vie esalaka nango bongo donc ba revanche oza kosala na réseaux sociaux kolobaloba eko changer eloko te yo oza mwasi ya ndumba oza zoba oza bolole kokende kolala na mobali ya bato mwasi mobali ya mariage elakisi déjà que oza mwasi moko facile oza na dignité te oyebi ko garder valeur na yo te papa wana ndenge asi asakani na yo asi atali yo boye nyoso koya koloba na réseaux sociaux ekozongisa ye te asi akendeki mwasi na ye kuna akoyamba ye asi ameseni ne kaka bongo alors Eunice yekola kufanda kimia ndima de fête ota soki osachane contre Blaise lelo asi abeti yo apesa yo babizi a fiba mabele na yo a koti nyoso yo kolinga kobomba asala yango donc okomi dégueulasse na minute oyo oza janju oza ndumba oza mulaso na minute oyo tokolobango bongo bandeko na ngai soki il faut que défendre likambo faut kolobango avec précision la femme ici a couché avec le mari d'autrui donc yemutu asala ki cour yemutu a permettre ki Blaise akende kolala na ye soki azalaka mwasi ya normal alengaki ya boya Blaise comme aza mwasi ya facile andimi Blaise attaque Blaise aza homme marié donc aza mwasi moko bolole toyi ko supporter yete toyi ko soutenir yete bande ko bozwa émission bo partager ngo bo commenter bo sala makambo lingi mais en tout cas nga na lobby point de vue na pesi point de vue na ngai et c'est n'engage que moi on est ensemble ngam tunabino Gilmas à plus.